Mbote na bino Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, partout dans le monde. Et ça la kanga et plaisir makasi ya koyeba ete bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM. Dofungola Mag FM pona koyebisa bino que population ya ville province ya Kinshasa bazali kolela lolenge biloko ezali komata talo na bawenze oyo komi kopesa bango pasi makasi bolanda element oyo. Population ya ville province ya Kinshasa bazali kolela makasi po du jour au jour biloko na wenze ezali komata, c'est-à-dire ba prix ezali lisusu stable te. Soki lelo osombaki fufu na 1000 francs, lobi okosomba na 1500, jour elandi okokute komi na 1600. Population ba komi tuna pona nini biloko ezali komata pe prix ezali instable oyo ezali kopesa pasi mingi na population bazali koyeba te bako vivre ndenge nini na babota na bango awako libumu ezalaka première priorité na vie ya bato parce que soki olie malamu te okosala pe musala malamu te boka ndenge bakinois balelaki makasi. Vraiment pour le moment ça est très difficile. Toujours vivre vraiment la grâce. Donc, nous directement et pas président de la République. Papa qui est dans le terrain, comment le peuple nous va vivre. Toujours vivre la grâce en Zambie. Quand nous sommes bolingo, nous toujours vivre. Mais ce qui normalement pensa bon, donc nous sommes tout au côté les matés. Toujours ya ko nyokoma, to ya ko lukaka, potolia, kolia ngope toujours kokate. To kokate papa biso tobika na kolia c'est vile que ya kita to voter partout ata wa pa za fa ne seko na seko to liane biloko ekita et moi dans l'école pour l'école si maté. Bien sûr que vie comme il passe makasi koleka to souffrir to zala na ba capital minere ekiti esili pour vie eza passe biloko ezo mata 10 jours au jour. Ngai congolaise na zaboy nazoteka détail indien kuna azoteka détail tina pièce moko okokendo sombe pa ba indien mais toyoka kike fachi aye po atombola biso ba congolais mais to tombwa mate par contre bangonde bazotombwa biso to tombwa mate oyo ezali pasi mingi bino moko bomoni ndenge bakinois bazali kolela ezala bateki ezala basombi bango nyonso bazali komitungisama likolo ya osi ya prix ya biloko na wenze soki ba autorité bakitisi $, kaka ndenge bakino balobi biloko pe ekokita ya pasi ezali ke awa na ville province ya Kinshasa soki biloko emati ata $, ekiti yango ekitaka te ekotikala kaka prix nango oyo ezalelaki boyeba que avant de travailler il faut manger libumu eza ya kotonda te matoi pe eyokaka nango eloko te donc avant de travailler il faut manger ba autorité bobongisa po social ekomi mabe makasi boyebela. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que mai ekomi difficile na ba pompe ya batu oyo population ba komi kolela régie des eaux azali kosala musala kitoko te. Mai ezali eloko ya motuya na bomoi ya mutu kasi na ville province ya Kinshasa mai ekoma vraiment problème na ndenge ya kosakana te soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que na ba commune mingi bazali na difficulté ya mai ebele bayebi na bango mai ya régie des eaux te basalelaka mingi mai ya forage ya ba source oyo ezali kopesa
pesa pasi mingi kutu bakoma kozela kaka mvula ebeta po batoka mai esunga bango. Yango tomituni entreprise munene ya Régie des eaux oyo ezali na ville province ya Kinshasa musala nango ezali nini po population bazali konyo kwa malokola bango bazali te. Nzokande bazali sonse ya kocha Congolais nyonso na kimia na domaine ya mai po biso nyonso toyebi sans mai mutu akoki kobika te po mai esungaka biso na ba domaine nyonso, alors que bakonzi ya Régie des eaux bazali komona lolenge nini population bazali konyokwama na ngambo na bango bazali kosala eloko te oyo ezali nanu premièrement perdu pona bango po soki ville province ya Kinshasa nyonso bazali na eau potable boyebi mbongo combien ekokota na kesi ya l'État. Na yango wana tozo ko interpeller bakonzi ya Régie des eaux bosala nanu musala oyo esengeli bosala population a se retrouver mai ekota na kwen nyonso ya ville province ya Kinshasa po population baebande na ko se retrouver ata bino moko tozali na ba rivière na fleuve na kati ya capitale ndenge nini population bazali konyokwa mapo na mai oyo ezali dossier ya suivre population bazali kotalela pe bazali ko jimele boye kitoko te batu bako vivre ndenge nini boyebele na commune ya Mongafula na quartier Matadi Kibala érosion ezali kotungisa population makasi. Libengi moko ezali causé, il y a plus ou moins 30 mètres. O ezali créé sur la route o ekendaka vers université à Kinshasa après mvula o ebetaki dimanche 26 mars 2022. Selon constat o esalemaki sur place, érosion o ezali ko se retrouver na quelques mètres ya clinique universitaire. D'après ba explication o tozu sur place, ezali pression ya mai ya mvula o ezalaki à la base ya catastrophe oyo. Kasi tinongonga oyo eloko moko te ezwami lokola perte na vie humaine to peza signalé. Par ailleurs ba dégâts ebele eza signalé o wapi bato ba perdre biloko ebele. Kasi sengeli kosimba ke quelques maisons à proximité à tronçon oyo nde ezalaki emportées par érosion o tozali konoter perturbation ba circulation ya ba véhicule pe mituka misusu. Et sengeli pe koyeba que transport en commun o ezali kouta cité verte UPN Masangambila et koki kokota kote ote parce que ezali entrée principale ezali komema uniquine route o ezali coupé en deux o ezali ko obligé ba habitants ya côté o ya capitale ba beta makolo pona kokende na ba misala na bango. Et sengeli ba autorité batala likambo o malamu pe basa na lombango eloko moko ekosala eloko. Population ya commune ya Ngaba bazali na pasi makasi na o etali lotiliki, c'est-à-dire courant ezali kotungisa bango bakoma kobenga yango courant ya Marie Denis po ya kaka na butu kasi na moi ezalaka te. Population ya quartier Mpila, plus précisément na commune ya Ngaba, bazali na pasi mingi na oyo etali courant pona bango SNEL a respectaka contrate lolenge sengeli. Bango bafutaka courant pona mois mokoka kasi SNEL na tour na ye atindelaka bango courant ya mikolo ya kokonte oyo ezali kopesa pasi mingi pona bango binomoko botala ndenge bappareil électroménagère ekoma nango kaka esthétique ya pamba na ndaku po efonctionnaka lisusu te grâce ya instabilité ya courant. Botala ndeti papa oyo azongi na ye na époque coloniale akomi ko repasser na fer ya makala po fer électrique moye sala ezate po courant eza mabe makasi bino moko boyo kabango ndenge balelaki na micro ya FM Mag. Courant ezalaka nango mais na ndenge sengelite okomona l'air moko ezali na tongo bozana nango 10h kei peut-être ya kozonga ba 17h 18h tant muso be journée en réalité tant muso ezali mais donc c'est pas stable ezalaka pena stabilité. Biso ko to reprendre te courant on a évité to sona nango toni courant so ya nyongo toni po akoza nango te koza ko ya kokakula to amboka mo Congo mo to ebike courant ezelo mo biso ko nyora nango te
chaque jour tu l'as dans l'angle pour arrêter quoi soit essaye 30 minutes et qui mais soit qu'il les lobo net toi mon libo ti lobi na ton tout monde construit donc tu éviter faut que pas qu'on zamoka to lobandengeni on zamoka bino boya bo qui cité bo mona mombe le kana pour na mamba courant vraiment toza desi to lembi pe to baya to mesana na courant to mesana molili courant zala kalisusu te ba farti ernyos kaka siko kutunde to nozolo basiko ba uti kokota na bandaku awa pona mamba courant to zaka na courant te bazwa kolanda ba farti biso ba activité na biso to sala na courant to vivre na courant ba activité zo sala te ba alimentation ba biloko zo pola donc to zo travailler na perte courant zala raté bo mona bango bazo sala ba descente ko senga ba mbongo courant zala raté vraiment to lembi pona mamba courant o. En tout cas, population Bazali Kosengana, le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga, Abwaka Pena Numisuna o etali courant po bango pe bazala na kimia abosana te que kozanga courant et memaka insécurité ya makasi soki pe a réussir na o etali courant bako sepela makasi à part salongo ba domaine misusu pe zali azwana nu pe domaine à courant pour population à quartier Pila ba sepela topenga ba mobimba ba sepela na stabilité ya courant lolenge elongo bani. Nzela ya lutendele ezali kitoko te population basengi na ba autorité ba bongsela bango nzela. Baloba tambola na mokili omona makambo biso Mag FM to tambola ki pe to moni makambo. Awa tozali na village Lutendele oyo ezwami bongo na commune ya Mongafula na nzela ya Mbudi tangu kaka ozokota na entrée ya village Lutendele ndeko nanga poto nde ezoyamba yo ezopesa yo bizu ya bienvenue nzela lolenge ezali ya kobeba okozwa idete surtout soki mvula ebeti en tout cas pardon population banyokwa makamakasi situation oyo ezopesa pasi mingi na bakumbi moto ya direction oyo bakoma kaka kosieta po poto oyo ezali awa tolukela yango kombo boyoka ndenge population elelaki nzela eza malamu te soki oza na niveau Mbudi ozoya Lutendele so omonika mbula se yindi en tout cas okomi deja kobanga po transport ezo matana onka na minute mukie. Bon biso a na Lutendele toza na nani na Prince te nzela ezaka mabele e wumeli pe banda kala ezala deja bongo biso pe toye tokoti Lutendele tokuti yango po na nzela ndeti tozaki nelanga tozaki moins bien parce que tokende nzela ezaki malgré poussière mais nzela ezaki bien nzela oyo ba moto etambola mais to pa etambola mais réalité ezaki surtout ne comme na période mbola boye mai salaka ba flaque doming alors ba moteur ba nyoka mingi na magametele ba transmission bande de frein ba moto ko kata moto pampa poto ba kota na mai ba moteur ba courant ezo sala court circuit ezo kata ba moto bazo dépenser mingi pour na réparation et puis baza tenter ya ko matcha transport mingi pour na konyoka la population pour bazo souffrir mingi na nzela banda to banda ko loba ti jusqu'à lelo réponse zo monana te mais ya zui mosala ya za congolais zengi ndeke ya bongisa Congo mobimba bato bayebaki non ya za président ya za congolais ya mwana bongisi Congo mais lelo ya zui mosala azo salelo ko mokote te sengeli fo nzela wana fo ba bongisa ngo poto le kamalamu soki nzela ezaka mabe ka bongo to kotambola te. En tout cas, population ya village Lutendele baleli makasi na micro ya FM Mag kaka pona kosenga babongisela bango nzela ezonga malamu basala banavete na bango na kimia bale etikali na ngambu ya ba autorité ya ville province ya Kinshasa awa ezosenga kaka bourgmestre ya commune ya Mongafula soki akiti awa solution ekozwama na lombangu. Population ya Lutendele balobi bakokanga monoko teti bako trouver solution nzela na bango ezonga kitoko c'est-à-dire bakotindika bakonditi bakopela. Totikala kaka na dossier ya banzela kuna pe na commune ya Kimbonseke population bazali kolela babongisela bango nzela po bazali konyokwa mamakasi.
province pamba te po awa tozandeti na Kinshasa mais ya province tala lolenge nini ba kinois oyo bazwami na ngambu oyo bazali na difficulté ya transport po ya liboso banzela ezali na mte ya mibale moyen de transport oyo ezali koto oyo ezali kaka tukutuku c'est-à-dire moto soki ozwi yango ata na mwa distance ya muke mosolo ya muke oyo kopesa ezali 2000 francs donc bachaku mibale ezali pasi na bana mboka ya koto oyo ba préférer na bango bakindaka ba trajet ya mulai na ba charge na mutu po mbongo ya moto ezali te boyoka bango na okena makurupo ba moto ba pesi bisu mwa kaka après nzela ne bisu benzela wa ezali suzu madamu te kuna nzela ibebaki ma moto basoki me biso moyen ke na moto ezali te moto il faut que na makulu tikuli sikenga na soki pardon boto ke makolo vraiment bisika toza eza vraiment mabe makasi na ebité biso toza na kata capitale mais nga na comprendre te ke toza na kata capitale parce que soit disant Kimbantek eza na commune ya Kisasa mais awa biso omona na ne toza na mboka parce que soki otali ba condition toza na ngo papa c'est très difficile surtout même ba maman na biso bazo kemba banzela mabe banzela zo bukana vraiment même l'état zo reconnaître biso te même ya ko boa ke la biso même ba terre jaune ou bien ko boa ka même ba matite ko kunda ba bisika zo bukana bon singa ngeza musika bon ngamoka sepelina ke makolo pona boyi ko futa moto po moto tikuna 2000 francs na mo ke 2000 francs epeze mo atambula makolo moto balinga kaka 15000 bona monike comme mbongo za kokate ona akeka makolo na futa 2000 na moto mbongo ndezate ona kenanga makolo malema awa na Kimbanteke mingi na quartier Panga na Kamba Mulumba bandeko oyo bazali na difficulté mingi pe basengi vraiment na bakondi baluka solution na oyo etali ba déplacement na bango po koto soki bokanisi pe na tina kotiela bango banzela po ete bamituka e banda kosala ba trafic et kozala eloko moko ya malamu mingi et kosala eloko. Centre hospitalier Dominique Leker ezali wana pona kosunga mutu nyonso azali na bokono kende kuna okozwa soin ya qualité ndeti kaka okendaki libanda ya mboka. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuninga centre hospitalier
hospitalier Dominique Lecoeur Ezomi Wapi. Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba etie ba pareil ya malonga pona balanga nzembo tuba oyo bazali na besoin ya kokende ko enregistrer ba album botni tungisa mate kokende libanda ya mboka. Boki Mambangu na Studio Liloba. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na Studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Centre Café ke ezali wana pona kosunga mututu oyo awumeli na maladi tango mulai grâce ya pareil na bango oyo babengaka prophète ezali ko détecter maladi nyonso. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki nango na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te.
appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na rond-point Ezo sima ya station Lodge avenue Ngindu numéro 5 quartier Yolo Sud commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Ozali diplômé, ozali na besoin ya kokende ko se faire inscrire na université kokende lisusu mbipai misusu te kimambangu na Esmicom okotanga kitoko pe diplôme ezali ya valeur. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisama te mpo mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala mpo amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali bafakulté Esmicom ebongisi bafakulté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu basale ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya HJ okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Samuel Ilunga yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi tozalaki pe na plateau assisté paya le plus doux Florent Okita yepe azalaki wana pona kotala musala ndenge ezali kosalema kitoko na montage tozalaki na peta français nde mutu a monter belement lelo kitoko côté régie tozalaki na yemoko Dan da Cruz elongo na detemuya bazalaki wana pona kosala musala kitoko kaka ndenge bamesana tozalaki pe assister pa ya Ani Akole mwasi kitoko mwasi mbishi azalaki wana pona kolanda biso ndenge tozali kosala musala kitoko pona kopesa ba information na population kasi tokomi na suka eloba nango maître Billy Maloua Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino, tokutani mikolo ezali koyape bonne fête na ba mama nyonso awa kolelo ezali clôture ya mwana biso na sengi na ba mama nyonso mitu esala mwasi ezali liputa te kasi ezali nde mutu boyoki nganabino tokutani mikolo ezali koya.